N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Alléluia. La fidélité de Dieu, il nous est toujours fidèle. Il n'a jamais été failli. Wakwika mawenu, Kazei Bebako. Toi voulu sois mon mégamo, que ma démoua va voulu sou, kwa futa fu, okaze tozo, wena wakwika ma, yakangama, wakutula, yazimbala, wancholula, ewankela wena mumoyo amye, kaze ibebako, eyeswe. Mpe bakoloka ete bakwesa yo kasi ndeko na ngai kobanga te oyo ndimela alalaka te animaka te kombo na ye Kristo Yesu ye akolongisa yo. Haleluya. Voilà, bana maza matadi kimvoa make mingi na ichi na beto Congo beto mona beto mosi awa na jardin botanique ya Kisantu et vraiment ba inti ya mutindu na mutindu et beto mona yiki mutindu pe nzila kele ya kubeba kukatua kuna na gare pe na kukwenda ntama kuna na ba quartier nkaka to pe ba mibokila na Kandu. Et donc, bafumu benetala benobongsanzila yai et ben tout ben tout mabaka bukete yai metala jardin botanique. André Matombe depuis Kisantu jardin botanique. Na koyebisa kaba konzina matadi ke biso penza awa na Kisantu awa nzela oya biso banda gardi ekeboye na ngeba eza penza biente. Nzela eza mabe poussière mamabulu. Donc eza penda bien te fallait penda basala biso mwa nzela oyo pope mikondi na biso pe to sepela ke mikondi basala biso nzela ebongi kenenge eza boye tala kande bino bo sala boye nyonso zo kende kuna eza pesa mikondi penda bien te. Alors pour la jardin na bino c'est jardin o eza jardin moko ya makasi eza vraiment la richesse ya mboka na biso. Alors nini kosenga na bakonzi surtout pour na nzela oyo tala ka ba visiter ne bayaga toto senga na mikondi ke basala biso nzela oyo batela biso bende ti jardin boye penza awa na Congo dionsi mobimba de toza na jardin moko kitoko koto jardin mususu ezate kaka jardin botanique ende ti bonzele za bien te siko jardin boye ebi masalite to sera mikondi baya ko sala biso nzela batela biso bende ti jardin des aboye nzela soke ezi valeur nzela soke ezi valeur jardin pe ezi penda valeur de ke penza lo kumo penza ende ezaboye esimba te sala bien te. En tout cas pour nzela oyo toyesa bakonzi baprometaka biso ke bakosala nzela oyo mais tomoni nzela esuki kaka na ngomba oyo ya pambutano wana likolo babaki ekoma ti popo ekomi popo te mais tokoprefere bakontinue nzela oyo basalela biso bien et puis poussière ya boye bakoya kobakela biso ata kayas po poussière tokokoka te bima makasi pour la jardin oyo ya kitoko awa est-ce que vraiment osepela nzela ezalaka boye pour la jardin kitoko boye nasepelaka vraiment te po nzela ezala boye parce que ata na cité awa ekozala ata prince po nzela Saint-Luc ya hôpital kuta monene eza awa ekozala boye te na bacondition oyo
bana Congo central, bana monde entier. Mboka na biso Congo tomoni biso moko ezali na bozwi ebele. Kasi na bozwi wana tomoni ndenge batu babundaki basalaki nyonso po tozala na jardin kitoko oyo. Kasi nzoka nde tomoni nzela oyo ndenge ezali putulu partout, poussière partout. E yango bakonzi bomeka kotala kokanisa bozwi ya boye. Pona kobongisa nzela oyo parce que population azali koyoka passe. Nde toyaki kozwa ba image oyo pour ete bakonzi vraiment boyekela biso mawa bobongisa jardin boyekela peuple mawa botala likambo ya jardin oyo bobongisa nzela oyo. André Matombe Uta Jardin botanique da Kisantu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.